Shalom. Nangaki na yebisaka mutu moko aolandanga. Vous avez besoin il y a opinion na bango te pour vivre. Vous avez besoin il y a contribution na bango te pour vivre. Vous avez besoin opinion na bango te pour une décision à vie na yo. Non. Même si vous avez personnage public, on a besoin il y a opinion na bango te. Vous avez besoin il y a ba idée na bango te pour vivre. Oyebi Moïse arataka kana pona bato. Arataka kana pona bato. Ceux qui alandaka toujours ba instruction en Nzambe nanga kota na kana. Mais à cause ya bato, Moïse a raté kana. Et belé, bon raté marambo belé, vous en avez besoin en monde. Non, la critique na bango. Bilobela na bango. Même aussi honneur na bango ou apesa nyonso to wana etali yote pesa ngo kalpanzam. Vous avez besoin na bango te pour vivre. Vous avez besoin de yo expliquer likambo ko ba yeba ke non lingo sala to préparer bato non. Vous avez besoin na bango te. Au mona mutalobi yaka vando yebisa biso. Ni cousine, ni maman, ni ndeko, ni. Boyeba ni même pas. Pourquoi lundi dans les réseaux sociaux, aux serviteurs, servantes, aux influenceuses, aux asokina, aux anani, azu courage au vanda au expliquer biso. Quand des légion bazana bango, ba légion. Dans le monde des réseaux sociaux, le monde des légions bavandi. Na misu ba wutina ba cimetière na ba sirène des eaux, ba bini, ba contrôler les réseaux sociaux. Alors yo vando expliquer bango pour expliquer bango né. Ba bloquer yo, ba loka yo, ba détruire yo. On a besoin na bango te pour vivre. On a besoin seulement du Saint-Esprit. On a besoin quoi ka ko expliquer te. So lingo sali kambu na yo. Salami mukile mona nika salami. Et au salika mukile mona salami. Vous avez besoin de proche bazana yo. Ou bazala kano baye bande décision na yo ezaboué pour lingo sala boué. Nyo surtout pété ndambu kamba yeba. Au Saint-Esprit a ku diriger au bayeba. Bato yo bo betelo likambo. Pardon, bato bo betelo maboko. Na même citation. Bango pe kamboyo ngulu na même citation. On a besoin de opinion na bangote. Vous en avez besoin na bangote. On a besoin Saint-Esprit. On a besoin de Nzambe. Quoi qu'on explique à Kati, on explique à Nan. On explique à la légion, au Kangayo. On explique à démons, à sirène des eaux, au bloqué, à tondu belé. Peko tala bangote. Kotanga pe makamba koma te bloqué parce que diable a na kanda diable vraiment a na kanda aoti katata zo coopérer en désordre donc blocaraka bango on a besoin opinion na bango te pour bazala bango contribuer rien on a besoin Saint-Esprit alobi nini alingo sala nini alingo kende wapi c'est tout. Vis ta vie ndenge yo moni polibulu wana so koti lobi ba bosani libulu wana so koti c'est tout. Vivre ndenge moni eza malamu mais na Saint-Esprit. Merci.